napeseli bino ka message beaucoup. Bino nyonso mikolo ezaka makambu ya Congo Millennium. Congo Millennium. Tatiana Osango. Ba diaspora nyonso tout, bana Congo, bana monde entier en fait. Nazo lancer bino message oyo. Bolanda émission Oyo Congo Millennium. Bolanda émission Oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti-polémique aussi. Mote na balandi nyonso ya monde, ba internaute nyonso ya monde. Na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, de l'obéla nyonso. Na sengi bino bolandaka ngo émission l'invité sur Congo Millennium. Congo Millennium, Congo Millennium. Bote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium esengo penza eza lisusu de notre koyeba que bozali penza epele scotché na Congo Millennium ndenge na ebisaki bino bo mesano bo s'abonner na site na bino penza et la rabino mingi ba nouvelle ya ville province ya Kinshasa lelo penza na moi lelo tozwi po na bino mwana mboka Pius Lumpungu ye azali moko ya baye otobengaka bango na lusha leo pena tobito panzanteke par rapport à maemazali koleka na politique ya biso awa na Kinshasa. Mbote na yo Pius. Mbote Tatiana. Ndeko Pius lelo penza Congo Millennium soki to yambi yo poto sola d'abord premièrement makambo oyo etali corps ya Russie to kakite balobi il faut basala autopsie ya mbala ya yambo o bazongisi corps ya Russie na famille na bango après tozo comprendre te parce que na moya lelo to ngaki tozo déjà programme ya bobsek na et qu'est-ce qui se passe? Ezo sa pasi kolobali kamba aussi eza muninga tozaki na ye to banosa ba action ba manifestation esika moko lelo yo aza esuna biso te pe a son âme aussi mukendi azana a mutala biso komba o et aussi la te le peuple gagne toujours eza likambo o aussi abandoloba et peuple pe alonga pe a solo likambo ya obsèque eza que corps ya ndeko esengaki ebima mais ba l'état ba o ba bengaka ba konzi o bazalaka contre peuple balingaki te tokunda aussi pondenge ba okanisa bakanisi ce tokundi et aussi esengaki to multiplier ba action alors ndenge ezana to anona mawa ya aussi tokundete moyen to sa action ezate nde bakangaki ko ya aussi comme autopsie première deuxième troisième autopsie ce peut ba ke na 40e autopsie net in mandat bango ici la raté ba makamba autopsie pe aussi la raté mais là ça évolue ba avocat ba bundaki ko resengaki et pesa mana libota poto kunda corps andi ko na biso aussi mais là il se pose un problème jusque là ba pesi biso non résultat il y a autopsie deuxième autopsie au basala quitté. C'est tout ça lié à Kunda aussi sans pour autant tous un résultat autopsie na boko baya koloba que azalaki né mort par nini caoutchouc né bakana o toyebi condition nini aussi akufelaki ya on tozela nini ba avocat ba conseiller biso tozela résultat wana ya deuxième autopsie ce qui bimi ndesika toko yeba neni to kunda aussi notre héros de notre temps akundama dignement. Merci beaucoup moi mboka Pius kasito lobela pe makambo matali penza po tozo lobela likambo tozo kabino penza na lusha mingi likambo transition sans Kabila boko liki ate ko salema lolenge nini transition sans Kabila eza natine belé o tozo lobake tokende na transition nande ko Kabila te ndeko Kabila alakisi biso mtema mabe mbala ebele na 2016 tokanisaki ya koorganize élection po akende asali yango te batata basango ba évêque baye kopesa esu bonus nde basangisaki baimboka na centre interdiocésain atosi pe disposition wana te ya accord ya Saint-Sylvestre tosi yango te aye kobimisela biso calendrier
électoral aye ko bimisa biso ba mamuna ndeko nanga totali na ba makambo wana nyonso tomoni que ndeko Kabila aza na volonté te amema biso na élection yango jusque là tozo soutenir eloko babengi yango transition sans Kabila. Alors bozo soutenir yango bokosala yango ndenge nini pour que ça la transition sans Kabila? Tozo bunda na ba mobilisation na kati ya mboka na ba plaidoyer pour transition esalema. D'ailleurs lelo le 26 obwe na Lubumbashi, Kasindi, Kisangani, Idwi, na Goma, na Beni, bandeko babiso bayi lucha bazaki bongo na ba siège ya MONUSCO kotika memorandum mana ezo s'adresser na conseil de sécurité. Kalate abwe bako voter renouvellement ya MONUSCO na kati ya Kongo. Yango memorandum mana tozotinda ngo epa na bango. Ok, bato bazo constituer conseil de sécurité baye babongo ko doter le nini MONUSCO na ba force et ça la que MONUSCO azaka te kaka ayaka ko compter nombre ya mois après manifestation soit ayaka ko tanga bibembe sima ya ba groupe armé poto yebi mamboni ba rebelle basalaka e ba rebelle bakoya ba bomi MONUSCO azalaka te akoya kaka na sima ya ba rebelle atangi nombre de mois atangi nombre de violences na banini manifestation mais sur terrain offensivement à l'égard ya ba groupes armés à salangote 20 ans MONUSCO a sali à aboué attente ya peuple ekokisami te ya liboso ezaki bongo ya mibale na kati ya memorandum na biso ezaki kosenga na bato ba constituer conseil de sécurité ba bongo ko voter loi oyo et ko soutenir transition sans Kabila yango to sengi na bango ezamba liboso te esalema na bamboka mosusu ndeko Kabila aza na volonté ya mema biso na ba élection te yango jusque là tozo tingamaka na eloko babengi yango transition sans Kabila pour processus électoral déjà a biaisé yango et baby yango tozo lo balikambo ya transition sans Kabila ti tozo kende nango ti faut esalema kaka tolo bapelika mosusu mwana mboka Pius ya koluka koyeba rôle ya lucha penza ezalaka nini? Rôle ya lucha eza koluka bongo mabongi malamu ya peuple congolais donc le bien-être social du peuple congolais o babengi yango pe justice eza défense ya o lucha alukaka eza pe lisusu implantation effective ya démocratie na kati ya mboka na biso eumeli mbala ebele mbala nzike ezalaka kaka na makambo babengi yango violence bato basimbaka mandoki bakoya babebisi bazwi pouvoir bakopesa biso promesse yango bakokisa yango te yango lucha eza bongo lisanga ya bilenge tolobi il faut par la voie non violente donc likambo ya mandoki te kaka bamikanda na biso ka réclamation na biso tokosalaka yango envers l'état te bambongo koluka kokokisa bosenga ya peuple congolais zambi peuple congolais azo souffrir mingi yango lucha okomona action ya biso ezalaka mingi kaka pona intérêt ya peuple toza na likambo babengi yango te haute pouvoir to wela makambo soki boye bazwa moto na biso moko batia ye na pouvoir batia ye ministre batia ye soit chargé de quoi na gouvernement tolingi yango te eloko tolingi yango eza kosenga na gouvernement asala musala na ye na ndenge ya malamu ndenge peuple abaza kozela eza bongo mission lucha mission ya lucha yango wana mpona bayike bao penza bopozaki biso bakestion ya koluka koyeba rôle ya lucha ezali nini kasi mwana mboka Pius oyoki likambo oyo etali baalliance penza ya baparti politique lolenge kani bakolobaka te UDPS esangani elongo na UNC elongo na MLC oyo ezali kokambama a présent na mwana mboka Eve Bazaiba yo penza likambo yango ozomona ngo ndenge nini? Merci otuni ngai eza likambo ezota mboka esengi na peso biyano ndeko Kabila azoluka akabola ba parti o babengi yango dédoublement azosala yango mingi
Et puis na processus ya nini élection au tozo kende nango yo na kati babi faut ko atteindre seuil de représentativité ndenge ba pesa ki yango au niveau national, il faut ko atteindre yango aluka ki bongo pona ko contrarier ba parti misusu ba bongo ko kokisa seuil wana te akende na élection kaka na ba oba kokisa seuil yana siko ba oba kokisa seuil yana ezaba o azoyiba na bango ezaba o baza pembe na yo ba soutenir makambo oyo eza contre peuple yango alingaki akende na élection kaka na bato wana. Na surprise ya ndeko Kabila amoni bato wana UDPS, MLC, UNC mwa bandeko mobwe ya opposition bazo sangana po te basangisa bongo makasi baye bakokokisa seuil yana. Eloko toko apprécier eza yango wana komba wana eza malamu kasi ezala bongo na ndenge ya solo bakende pote baye babongo kolonga bitumba ndenge bazoluka et puis bakokisa attente ya peuple eza te ke bakende kuna so bazwi bokonzi babosana baimboka babandosana bango makambo na bango oyo etali intérêt na bango moko wana tosepe nango te. Merci beaucoup mwana mboka Pius tozali penza kokoba totuna pe likambo penze zali kosa mbutu pe na vie province ya Kinshasa likambo ya plateforme ya Katumbi pona ba oyo bakendaki penza basi déplaçaki bakendaki ti na mboka penza ya Afrique du Sud kuna yo likambo ngo penza pona yo zali pour to zali contre parce que bayike pe bazali contre likambo ngo po ba ko bakate mwana mboka Moïse Katumbi ya aliaki déjà mbongo na gouvernement mbongo ebele akotia kawana ndenga azolaka te soki 100 milliards soki pe combien akozwa yango wapi kozala pour ou bien contre on etalinga te nga za militant lucha na ozala pour ou contre parti songolo te na kosala nde analyse ya likambo ndenge ezolekana mais aussi en tant que sociologue question ebimi na kosala nde analyse ndenge ezolekana. Bon eza likambo etali ndeko azwaki ndingisa na bato baza pembe na ye babi ba soutenir ye akoma président yango abengaki bato na ye bake bakutani place moko basololi likambo yango ndenge esalemaki yango wana toza na ntina te toloba eza so malamu so mabe te ndingisa ya malamu ya koluka ko avancer mboka na biso eza malamu mais aussi ndenge alobi akosangisa 100 milliards ayebiti na nini alobi yango mboka na biso esengi développement eza te tovanda na ba budget ya ba 6 milliards na ba budget kaka ya mike esengi bongo te yango ndingisa oyo ezozwama na cadre ya ko développer mboka na biso eza malamu toyebi na oloba te po likambo soki ozoloba likambo ya Katumbi ono aliaka mbongo ya Katumbi eloko te. Alors bandingisa ya bongo eza ndingisa malamu eza bato oyo baza na souci ya kofa évoluer mboka nde baosala yango makambo na bango na nani majorité kuna ndenge bazosala yango wana majorité pe ndenge bazaki na Katumbi lobi babando loba makambo o baloba lelo te lobi babando kumisa Katumbi aza soki boye esengi na ba gouverner musu bakende kosala stage pa Katumbi kasi lelo yo bangwana bakomi ko finga Katumbi na bato bazaki na Katumbi sika yoko bazofinga ye wana makambo ba politicien wana donc lelo ozana moto liena ye lobi ofingi ye ozana moto mususu eza malamu te. Donc alors yo zo reprocher na ba politicien na biso nini ko reprocher na ba politicien neti baka wana soki eza likambo ya intérêt na bango batingami bayekami mais oyo eza na intérêt na bango te baolinga yango te eza malamu te sérieuxité eza te na bamakambo ya politique na biso. Alors il faut basala nini alors esengi na bapoliticien yambo ya kozwa badécision na bango batalaka ke peuple na nsima alingi nini
courant eza te biso moko awa toza na barrage banini barrage ebele ya minene oyo ekoki koproduire biso na kati ya mboka awa tozala na courant 5 sur 5 sur toute l'étendue du Congo, mais tozaka na courant wana te. Mai oyo eza epa biso ya mbwala la bipa biso eza na mai biso moko tozozanga mai epa na bandeko na nini na no Ubangi kuna balinga ba canaliser nini rivière Ubangi ekende na Tchad. Tala musu mboka biso ba prédateur batondi balinga ba canaliser rivière Ubangi ekende na Tchad. Peuple wana o atikali azo souffrir wana baoluka nini baitala ta misère ya peuple te bato baza pembeni kuna babikaka na banini wana na mai wana mwamba mbisi ebimaka wana balenie eutaka mobai ekendaka ba marché ya limbongo na yakoma elekana kaka wana so batindi mai wana toza esu na mai te baoluka kaka mbongo ministre a signé pompo pourcentage na ye atie na poche esili ndako na ye na Gombe bana na ye na poto avandi kuna aotangisa bana famille na ye eza malamu peuple koto azo souffrir et conséquence na yango eza nini peuple azo bomana soki bateki biloko biso eza bato nde babomana banda wela maziba oyo awela liziba te oyo yanga eza esu na mai malamu te soki ake na liziba mususu o mususu ana bimisi mbeli bazokisani eza malamu te esengi na ba politiciens biso bazwaka ba décision oyo eza à l'avantage du peuple eza te likambo wana o soki mbongo yango ya nini nde koya ko développer biso batika mai wana tulingi likambo ya koteka mai ya koteka rivière Ubangi te batika rivière Ubangi na biso Tchad bako se débrouiller na ndenge na bango akozwa mai epai esusu o asenye kozwa batika ba makambo na biso ezate o likambo ya nini mai na biso ekoma o patrimoine international eza malamu te batika mai ya no Ubangi evanda wana. Merci beaucoup moi mboka Pius kasi penza bayiki bakolobaka te ba diaspora to na moto moko lucha yango esalimaka mpona kofinga ka président de la République to boni lucha tofinga président de la République to dénonçaka soki likambo eza ya ko dénoncer to dénoncer lucha eza bongo bana o baza indigné na ba makambo ya mabe ya mboko etobi photo telema mayele na biso to telema na minoko na biso to tema na ba papier ndenge to komaka to défendre intérêt ya peuple ezate ke to finga mutu te. Alors lucha bino kasi boko reprochaka na gouvernement en place likamboni gouvernement en place apesa biso ba promesse ebele na kokisa yango te ndeko Kabila asali na biso mingi banda yaki depuis 2001 ti lelo asali mingi kasi alingi te démocratie evanda ndenge ayebisa biso po apesa biso promesse que mboka ekobonga na démocratie yango ndenge tozeleli azo définir yango na ndenge na ye donc démocratie o constituer moi labo mo boye place moko boye soki likambo eza na intérêt na yo te oluki ndenge nini okale likambo wana soki likambo eza na intérêt ya ye ndeko Kabila nde aluki ndenge nini a avancer likambo wana likambo yango eza nini accord na nini accord de la Saint-Sylvestre en 2016 aleki kaka boye na 2017 pe aye koleka pe kaka boye alors que peuple azo souffrir ya azaka kawana culture démocratique nde eza na ete likambo tozo dénoncer yango to finga kandeko Kabila te akotisa nde na mutu na ye culture démocratique a définir démocratie na ndenge na ete a définir démocratie na faveur ya peuple o aza sima na ye a définir démocratie te na faveur ya bato baza zinga na ye bazo kosa ye a définir démocratie na ndenge peuple azo zelila et peuple azo souffrir situation économique eza mabe makasi siko makambo wana toloba yango te soki tolobi ekomi ke tozofinga ndeko Kabila tozofinga ye te
atika bokonzi bandeko basusu ndenge toloba wana transition sans Kabila tokoluka personne neutre o akoya akouta bongo na société civile akoya kokamba mboka na temps moke o bapesa ye mpona komema biso na élection moto mosusu aye c'est fini likambo ya ndeko Kabila akokende na Sénat ndenge bayesaki yeke soki manda na ye esili ake na Sénat. Donc likambo tozosenga ndeko Kabila yango wana tofingaka ndeko Kabila te tolobaka likambo ya mabe soki ezali tolobi yango. Merci beaucoup mwana mboka Pius Lumpungu. Sinon penza tokomi na suka émission à biso l'invité soki ezalaki na message na moko lingi yo lancer na bayi diaspora na bayi nyonso bakolanda yo na vie province ya Kinshasa to pe na Brazzaville to pe partout et na likambo moko penza omi lobaki te ah leo penza kwa mwana mboka Tatiana ko yambanga ko balikambo oyo likambo na koloba eza que bandeko tosala te mboka na biso ekende liboso komba ndenge ezobundama na diaspora c'est bien louable eza na sens ya komba ebele misusu baza libanda misusu baza na kati misusu baza donc ndenge wana komba eza na ndenge nango alors komba eza pe annexé na esprit moko toza na esprit positif moko po na intérêt ya peuple congolais eza nini tolinga démocratie esalema ya solo na mboka na biso e komba pe eza pete ke tovandaka kaka so tosali makelele babenzi wana ake kuna akangi monoko eza bongo te komba eza kolute lutte wana ezala bongo continue po lelo boye po mboka eza développer esengi te eza soki posa ya yo ekokisami wana nde lutte esuki eza bongo te lutte esengi ekende bongo liboso po te mboka na biso eza développer bapapa na biso basacrifier génération na biso yango tozo condamner yango balukaki te babongisa biso lelo oyo bana bayeba bongo kotanga na condition malamu bana bayeba bongo kovanda na condition malamu bana bayeba kolia malamu lelo boye na lipa oyo tobando somba yango lobi 200 francs lipa lelo mati na 300 tala mboka ebebi yango loboko na loboko toyeba bongo kolute po ke mboka na biso démocratie vanda développement misusu bazo développer kaka biso tozaka statique eza malamu te esengi toza dynamique to évoluer mboka na biso esengi ezala évoluer Congo eza continent soki Congo eza développé Afrique ekozala développé monde eza ekozala développé eza te ke to soutenir bato bazoya koyiba biloko na biso na kati ya mboka na biso te esengi bongo to défendre mboka na biso na moyen nyonso na tina te mboka na biso ezala développé ndeko Pius Lumpungu na remercier mingi ndeko Tatiana na invitation oyo eza bongo considération na ngambo na biso tosepe na mingi. Merci beaucoup ndeko Pius Lumpungu mwana mboka penza na maloba wana nde totie litono pour na émission la biso ya mokolo ya lelo l'invité. Merci beaucoup na papa Riki Dibendi vraiment motema ya la pomme verte maman Nguli. Merci beaucoup à vous biso pe kaka liso likolo ya liso elobaka mwana mboka moninga moko pe azali confrère un confrère yaya liso likolo ya liso toza wana vigilante kotalaka donc vigilance nde lekala elekela kwa totalaka maini ezali kolekana maini ezali ko évoluer na maima ezali ko évoluer te pour que to telemela yango lolenge mwana mboka Pius auti koloba te loboko na loboko. Merci beaucoup à De Gaulle Mavinga le roi motema ya la reine Agnès et on a tete la Kiema Fumbe et merci beaucoup à celui qu'on appelle Yeba Benga Claude Mponga qui toque. Et Eric Lusandou, le noble, il est né pour plaire l'homme. Merci beaucoup à vous, Eric Lusandou. Merci à tout le monde. Merci à Champion Amagou, champion de champion, éternel champion. Et merci aussi à Os Osango, éternel président. Balobi Yondema Solo Mikolo. Merci à Cécile Osango, Fifi Chongo.
Et aussi, pourquoi pas, Fifi Chongo, Soto, le Bafoto, Talarapé, Vital Boucher, Bouye Moté Malaote. Et merci à toi, Karine Chungu. Merci à Noël Chungu. Merci également à tout le monde. Bidonyo Sobaye Bolinga. Willy de Bundes, merci beaucoup. Parce que Lingi Mwanzoto est à la penza yi. Nzoto Makasi, merci à vous. Merci na bayi diaspora nyon Sobayo Bose Peka Penza Kolanda Kabiso na Congo Millennium, mais surtout, émission Abino l'invité. Continuez à vous abonner sur Congo Millennium, vraiment souci na biso yangoana. Merci beaucoup à Teto Sang au conseil na yo koti. Numéro ezali affiché mi balé wana na ba écran na bino besoin de ça publicité promotion et loko na yo toza wana kaka pour nabino. Merci beaucoup à Jires Mwanda vraiment pour nabilili lenda lelo respect et aussi pour ma tos penze lendeli na ndenga mukieti. Merci encore une fois Jordad Yopenda Jordad Kambala nde makambu. Merci on des montages. C'est-à-dire ye oloroti $100 au quoi ici $100 oloroti Banque mondiale Eric Lusandro. Mais andeni. Merci encore une fois maman Jolie di Bendi Langouli. Posa maman solo yango to benga nguli. Merci encore à DS Samou, merci à Kembo, merci à Irène Bailo. Merci à Zouzou, maman Andrea, Bobby Yondema Solo, Londres Yoti. Merci beaucoup à vous. Vous êtes tellement ébélé, Bayo Bolingara Tatiana, toutes les familles branchées. Je vous aime beaucoup. Sinon, portez-vous bien. À la prochaine. Au revoir. Congo Millennium.